surtout le lobby. Passage obligé de Makam. S'abonner. Kota na chaîne à Makia TV. Alors, bien, surtout qui te connaît les Ganapuna. Bana Braza, Bana Kini, partout dans le monde entier. Balobi s'abonner massivement. Hein? Quelle chaîne wana? Balobi Makia TV. Makia TV. Makia TV. Yom Toga Star. Wa artiste ya Simanda. Oh, les ratés. Passage obligé pour na kofongola. Lumière na mutunyo surtout. To suki kana ba comédien te. Toza partout. Oza la pasteur. Wana événement zo sala. Wana posa ba lobela ngo to ba leksango na TV, to ba leksango na ba réseaux sociaux. Toza wana pona mutunyo surtout. So kana posa na biso benga kana ba ndoweza na bonde kona. Toza musala. Oh, nga ya décoration que j'en veux ta artiste. Les gars la TV basa la commentaire et que les gars te commentassent. Balobi ke yo muto le la kaya trop on a comédien ko saka comédien ndabuté. Hein? Chaîne saka moko Makia TV. Toi na posa na bino ba artiste comédien, ba musicien, ba danseur, ba toi publicité bino ba tunga ba sela bino ba publicité. Boya ebele Makia TV ça wana pona ko corriger. Taka biso ba toka ba papa li ba kunga moko lomani ma porte peki aba sena les œuvres na za wana na Makia TV. Ah, ça m'a gêné. Merci pour la chaîne. Oh, Balobi, Makia TV Makambo. Makia TV Makambo. On est là qui a trop. Hein? C'est qui comédien balabala. C'est comme balabala. Yaka na Makia TV. Au monde, on va vrai chéri. On va passer. Yo mon mon émission moi pauvre. Et zala mais zalaté. Oh, to baraté to lobby, to fumé, to fumé. Cette fois-ci, Brazzaville paix et puis na Makambo nango. Balobi paix. C'est une excellence pour le logo pas na Makambo nango. Donc, à fond, on va compter pour nous surtout. Artistes, comédiens, musiciens, danseurs. Boya qui est belé, pasteur. Boya qui est belé, c'est ça qui top pour ma casse. Talakaka, Monakaka, Tebeni Makam. Ah, y'a Boya qui a Makia TV. Makia TV. Chillon. Makia TV. Ngongwe. Na Makia TV. Voisin la ligne ça. Back my pipi. La place m'dongo. Aïe. Artiste indépo TV. So TV te va l'autre. Merci beaucoup. Bon, donc, bonjour, nos téléspectateurs, nous sommes dans l'émission Passage obligé. Oyo puis son Altesse Azokamba toujours balobi tozobimisa toujours artiste ya makasa mboka Congo Brazzaville. Lelo to représenter bino sous star amunene musicien ozo pesa ba char de poule na Congo Brazzaville. Wapi bolo barake non Congo Brazzaville ba star bazate ba grand star ba na kati mboka oyo ba osala musala kitoko. Lelo boko découvrir les sous na kati passage obligé sika wapi tozo découvrir toujours artiste bisika bazo bomba ma tozo kota okende ko luka bango pour trop c'est trop cette fois-ci tozo ngasu si matin na makambo. To lelo trop dans quelques minutes tozo so star na biso. Bonjour star. Bonjour maman. Bonjour. Non, Kimeza, en tout cas, qui te commence en forme. Vraiment, tu sais pas le koyamba na émission passage obligé. To luka ki tobi ata kutumita poto abata mabongo. Tu vois son mbongo kaka. Et vraiment santé avec moi secoué mais là en tout cas en forme. En forme hein. Là en tout cas bien bimi boy ça veut dire mambo tu es bien. Biso to yebi déjà pour sa star de jeu betaka mais na bande ko mususu. Ba mona ko peut-être na télé kaka, ba mona ko musika ba yeba vraiment combo na oté. Ba yeba ka style na yoté pour même souvent na musique mais ba yeba raté hein. Et au ça la moi bien à moi présentation et permettre bande ko pe ba yeba yo. Vraiment merci. Na yebi mingi quand même ba yebi ngai. Ngana za Israël Doudou. Ba bien ngai Israël Doudou mais c'est le chanteur, naza rumbiste. Donc mingi na basé na rumba quoi. Na sala ba style mususu mais fondement penze za rumba. Mais c'est les chanteurs, mais chez les chanteurs ba mona ba binga mingi mais c'est les chanteurs Erchewa ta yo pe lisusu. Ngape na za Erchewa ta pas chanteur mais ngape na chanteur. Ouais. Osco Israël Doudou mais c'est le chanteur. Mais c'est les chanteurs artistes. Toujours maman. Mais ozo évoluer ni ndenge na mboko pour artiste bazo leka bazo lela vraiment soutenance ces athées mais to zo mono déjà on dirait ça va hein. Bon
C'est un lobby que ça va, au moins on a battu mon sous-sous, on va soutenir. Bah, on va le soutenir. Pour au moins on a qu'on a ce que maman ça déjà bien. On va à 100% que ça va. Mais sinon toujours bunda nangolo en Zambie, il y a toujours un bateau baza passionné, il y a que soutenir les artistes. Bateau va linguer vraiment rumba. Baza bachaka moi maboko to bunda ça va quand même. Mais pour nous pour style rumba, lingi trop bolingo tondeni. Bon, rumba nani ezaka pona bolingo te. Rumba ezana ni culture na biso ba bantu. Donc ezana ni musico ba doyen na biso ba banda ba tikela biso chilelo bazo continuer pe mususu. Donc yangwana na yebi que 90% ba jeunes ba koma mingi na ba afrobeat, ba rap. Donc fallait ngasko na marquer moi différence. C'est ça. Dans le colo ba père. Va père ko non inspiré que yo mingi. Ah, vraiment, premièrement, nani, eza nani don nani on a découvert nani ngamoko parce que na leki na ba groupe té, on habite na ba orchestre minene non. Mais na yoka ka trop ba kolo ba vieux ba roga ba kevin ba dudu kopa na yoka ka bango tout. Donc yango moté ça là ce que mais pour nous qui na ba orchestre na bango té. Bon. Ah, c'est vraiment difficile. Non. Art eza art. Ba leka pe na ba orchestre minene. Lelo bazo sala carrière na bango oui. Na njimi yango eza bongo. Mais eza loi mon côté boye eloba il faut que yo bima na miso bato il faut les gana orchestre monene te. Ya loi te. Oui, ya loi te mais eza moi kozwa moi pas ya visibilité moko boye. Mais maintenant moto ala kana pifone on mona ka boye ka pouf yo ko bimi o sali makambo. Ouais. Artiste belé baligana na ba orchestre te ma sala chemin na. Ouais, normalement ouais. Bazana bango penza don na ye chance na ye a beti loko moko boye pe simbi c'est bon mo qu'il découvrir. Donc yo boya na ba orchestre. Vraiment 5e génération bien 8e génération. Vraiment. On va imposer. Nous allons s'imposer kaka na ndenge idéologie. Na ndenge ko yoka. Ba kolo toujours respect. Mais na yebi ko simba. Ko simba. Ba kolo respect ko simba ba lobito za na star munene rumbiste tozo mona ba afro. Aboyine ko kende ba orchestre, abone ba problème. Okima moto. Te moto te moto na. Ko to yoka orchestre gwa. No kimina ya. Bon, nga comme la bête na mouvement ana te. Na ko lobate, na ko confirmer ngote à 100% que non kuna ba gwa. Mais na pina ba ninga o na travailler na bango, ba msutu bossa na ba police, ba pina ba orchestre minene wana. Ko ba lobi orchestre soko za na kati orchestre, pose wa vocal ou bien soza danser aux pas et zo senga faut pesa sima. Et ça peut vrai. Balida ba comment ça va sima na bino. Voilà, tu vas confirmer ngote mama. Moyoka kamé ba biloka ndengo na. Yoka na biso. Toto yo mi yo yoka. C'est pour ça na poser question. C'est-à-dire par rapport à dans on a nzamba pesa ngai ko kende orchestre ba ko bloquer nga mwandam. Parce que naza compositeur nani comme ma chanson mais là aux autres orchestre monene au moins on ça la 5 ans moko ba fa ba peso nzembo mobimbati bazo peso moi morceau vocal moko boye zo étouffer ngai carrière donc wana pona na koma ba nzembo na ngai na sala makambo na ngai wa leader oza leader mais déjà leader oza leader ba ki déjà ko za leader oza na mouvement na yo. Bon, mouvement c'est trop dit. Maintenant, on a un masse de travail à Bango, un bon chanteur, un artiste talentueux. En tout cas, vraiment, ce que qui bango maman. C'est un groupe d'accompagnement. Oui, baninga bazar to travailler à to bosser na bango. Là, on a un projet, na benga ba master ba ya to bosser, c'est bon. Mais toujours chemin toujours dans le chemin. Toujours là qui leadership kana nzoto. En tout cas, toujours. Et koko zanga teko. Or ça, mais ba leader, ndé ba leader, est-ce que cause la leader en musique? Faut ba no futa ka ba musicien. Ou bien boko ki ko banana ni so ki peut évoluer hier après comme ko futa ou bien ça obligatoire faut ba no futa même na débit. C'est bon. Moto hasard déjà na orchestre na ya sali déjà loko na yi. Ceux qui ont mis par exemple orchestre, orchestre, ils ont recruté. C'est tout à fait normal, il faut foutre bango. Les entreprises, et comme une société, entreprise, mais puis les jeunes, Mikolo, tous les Lukanzela. Est-ce que vous comprenez? Donc il faut travailler, collaborer dans masse, pour un état d'esprit. Donc on a même esprit, on quand on bosser pour que dans une année ou 2 ans, on va lever la paix. Donc
bazoyaka pour que tu bosser tokolisa nani esprit nani parce que les besoin travailler jour pour bimana miso bato aux années bombe moko s'explose senti bana mayo tellement ils en tout comprends non donc il y a bongo vraiment yo mingi to lobiso mingi te po to moli ndande za na sima lindanda nde makambo lindanda nde makambo osala bien oseplisa biso tozolanda yo ingénieur na sima caméra a senti pena po ba aspect ça va artiste pena quoi beta biso ta mo eloko mo belongo la biso moi esala biso bientôt yambi yo nazo lindanda ko papa balobi bosabone na Makia TV bosabone na Makia TV esika boko landa be mission kitoko awa to ko landa Gaïtan toyokana kinto lingana Gaïtan toyokana kinto lingana Kasi yo shonja na ya bizoleli na moto mokeye Yo tiki ngai izole yo lukili wana ngai Yo pani nzala yo kende ya tali lobate Ya takutu lokatara zalaka na toi ya préavis Soki makambo ezosimba te Gaïtan koja Ya pasinga motongo yo lukili wana ngai Regard na yo mpaka na bajalo bolingo na biso Naza na carrefour bolingo nazozela yo bebe Yo lakisanga nzala ya bolingo nalingi kobunga te Gaïtan koja mawe Ouais chemin mwana quoi maboko makasi vraiment non Les projets na bandaki déjà. Oh, ça linga pena ba char de poule, on a senti vraiment non. En tout cas, merci. Ndenge yo quand même on sur le terrain. La ndenga vraiment to so sale lo kwa bien, faut qu'on féliciter. Merci beaucoup. On a nzembo emela mutu. Oui, ya nzembo ya honorable Gaïtan Koja. En fait, il y a projet, il y a 5 titres. 5 titres. Donc on a enregistré qui déjà 3 titres. Il y a 2 rumba déjà on a enregistré qui n'a générique comme maintenant santé a menacé moi moi malade donc la catégorie il fallait santé faut aller nani on fort comme ça proposer fanatique bien vous comprenez vraiment il fallait que traiter nani nzoto là ce qu'on forme yema ko muta senga ki yango to yo mto proposer ki bon moni na minute obiso tozo luka chemin nzela na yebi ke eloko est bien et bomba magati ouais il m'a toujours na miso ba obligé c'est logique donc ngana lingaki na sala surprise moko boye na sala makamona ngatu et puis na nonsango na yebi ke yana bato mususu bago yoka yana moto parfois proche ne honorable pas yoka oh mais loko moko boye donc moso le mutu surprise ndengwana le jour na donc na calculer na boule te boro fo oza sika comme machepe non nzima quoi mais pas nous le vieux nkolo bazali nkolo azali pesa de inspiration ko fongola nzela yana moto moko boye penza to benga vieux nkolo à part vieux nkolo pe moi makayama ntipe mais bien artiste bazanga makayama ntipe omoni kisi va pesa ngo chez fouteur ti donc avant nani osimba kisi faut nani bon so wa polar o marga buté bako peso kisi te faut tchaka nani ba bu et puis ba simbi so gwa et simbi ouais donc faut ye banani boulot et puis o baxi gwa wana c'est bon donc na minute o kisi nani te talon nani mais kisi ye nango sima te point désolé non pour artiste c'est tout évi ki bango tout pose au succès faut makamona te wana za ya loi te succès za vient kolo nzambe nde muta pesa ba succès donc o ya ko luka bi mikemike wana o la répéter en dehors ya rumba osape obetaka pe animation tout oui animation bon inspiration ko yela nga animation lokola bakusha jetene ba palolaka mais yo nzo lingi non mais artiste non oui artiste artiste lokola bakusha jetene ba palolaka nakoloba que ba inspiration toujours en tant qu'artiste comme naza animateur te nana ba master to collabora bango oko clip ko yelo beng pe kusha jeta yepe apalole ngo pe ouais c'est ça vraiment ce qui peut ko changa en contact ne ma be ate mais ça les artistes ma bende toi na collaboration mo te na ye soit to kuta na raté voilà tu vois mais là na doit avoir inspiration et ko yela nga moi crime ko boye
Ok, couche j'étais à Zanewana, bah artiste Bercy moi Nazawana, bah animateur. Nana taison d'animation. Comme Hitler le taison d'animation en tout cas, nako benga ye pour na ye pa ya ko yamba yo moko yo ka ba cri. Taison d'animation. Aux allez dessus. Donc moi peut ça kota ba couche j'étais pour taison Nazawana. Mais taison déjà tu collabores kana ye azan de konanga en tout cas. Ah, ça on a kindeko. Yana kindeko te moto la moto mais. Ah, c'est ça. Oui, yo pas moto nanga. D'ingénieur justice à moto nanga. Vraiment non, c'est juste que tout le drapeau, biso tout au luka. Drapeau kaya Congo tombo mandenge yozo bunda vraiment félicitations nzembo salinga bien makas. Est-ce que mutu soza na poso yembe là, yoza trop cher. Pour ba marque ba composition boy. Ba 1 million ko kita wana te ba 2 millions. C'est ba ya kana ni kaka. Ba ya kana ni to solo là, surtout biso toi lokola ba vieux rogate, toi lokola ba vieux Kevin Mwande bengate. Toi ba jeune talentueux, ba jeune artiste ba zulu ganzela. C'est moto moko s'intéresser à y. Ko yambe na no solo là, mais faut pas exagérer parce que boudé pe brata la jeune azolu ganzela mais cher, c'est ça. Donc ayi to solo là. Pour ça même sona 8 mais a imposé déjà ba prix mon robot. Ya très belé donc nzamba pesa don penza ko poma banzembo. Est-ce que vous avez un clip? Vous avez un clip pour partir, c'est monsieur Zazan un clip, hein? Si. Le clip est ça. C'est que na compte YouTube. Vous tapez qu'à Israël Doudou, on a un clip. Donc même projet où Nzembo to bandagi na clipé déjà chanson les bosso parce que tu l'as ko tia salango et la chanson moko promotionnelle et ça la lande promotion pour nous lancer ba titre musu saison ya sima. Donc to bandaki lena silisi rumba les bosso automatiquement na taka kiango clip lena ti clip to lancer. Les artistes déjà tout le monde artiste improviser les biso loko sans composition na yo. Na improviser na guitare. Kita ndezo salanga ba charde te ya. Maki lindande zanga te lindande makambo. Nana pesa linga yo kanda. Awa tikinga lipana na pola mvula yo zokota la te. Bakake batonaka bolingo na mutu na ngai susi na ngai avando kanisa mokolo yebaki ngai yeye la beauté naturelle na te ya bamise lelo basusi envahir état de santé na ngai nakomi epava pamba liboso na yo yo teki ngai en détail na bapièce détaché oyo alingi ya mwana ngai yalukanga na wenza bakase mawa na ngai yoyoyo yamana wa si wala la improvisation wala nzembo zaki na hote non ezo yaka kaka mama au moins ça nzembo non ezo yaka ya ba inspiration kaka nzamba pesa kamo vraiment Congo faut bachaka na ba artiste pardon ka yaka ba inspiration mais yo so ça peut mener ya vieux roga vraiment moi était moi était t'as pas ranson encore qui n'était pas héritier Watanabe c'est une opportunité mon ami sinon pour le moment yo bi OK te mais so Wata ça va hein vraiment naïf sinon il y a des idées moi qui pas l'idée monsieur c'est ça nani focus donc focaliser nani na biloko nanga on travaille na pas massa au penza na ko yaga na mo idéologie moko moko fallait au sala boya il pas go accepter moi mayele parce que au le baté quoi mettre voilà donc yoko za na talent yana moto moko na deux ko arranger c'est ça oui donc yoko yaga na chanson ko commander mo moko boye mais ba sala le arrangement moko bien et bien na miso bato donc yo moko ko sala tout et simbate tout se compléter kaka ça surtout monde ndule monde moko trop vaste donc faut koyoka baninga kozala na oreille musicale lobi tango sala orchestre ufongoli orchestre ba musicien ba koya ba danser ba koya comme kolia susu ba danser poni sala rabongo danser pour akende poto il faut musicien nous avons pour ni ba leader wana uzina ni wapi to zwa wapi eloko zo circuler eloko sala même na ba wenge yo ka sala ma ngana mona te na konzima ngondini ozo batela ka elle na bino to nene mama no konzima makambo na vivre te oyo ka pe banzima batu misusu si na yo ka pe guitare nazo beta moi guitare pousser ngana s'inspirer na yemba tu vois donc mingi na travail mingi biloko na il était bon chanteur hein ouais Gogan moto na tembe toujours bon chanteur mbaka bien artiste vraiment
héritier aza leader monene ndenge uti koloba wana mais ya président roga pe maîtrisera banzemu na ye. Oui. En fait, il faut faire la collaboration avec les bateaux. Ça devient difficile. Oui. C'est difficile. Parce que tu as facilité, maman. En tout cas, tu as imaginez, il y a besoin d'un président. Peut-être vieux, tu as découvert une mission. Voilà, ou soit tu as en relation, en contact. Mais sinon, tu as passé. Surtout si on a batala, ça permet de te président roga to boyi bakangaka bino biso to na besoin to sa émission na yo mais toujours so to ye kaka moi to mona président ezate tani se biso to za ba fan to lingaka ye makasi. Merci. OK. Artiste est-ce que marié ou bien célibataire ou bien bali déjà question est bien maman, est bien mais moni ko lobela makambo wana to bimi na monde te au fait to sala bongo pona nini eza ba fani babengaka ti ya bato babengaka babengaka pena non to nito baka artiste na biso po nyoza artiste boza produit bato biloko yozo sala po bato po mata fo bato ba sepela na yo toujours ça veut dire au supporter critique au supporter polémique au supporter n'importe quelle question oye ko ya artiste obala okukuta mpena fani mambo nanzia tuni obala olobani on a vie privée. Bon en tout cas naza père on a une fille déjà on a linga makasi comme on est Christelle na pesi mbote na pe na maman ne ensemble. OK les kama passe les kama passe ça qui wana vraiment tous un clip ya artiste dans quelques minutes to zonga awa to découvrir ce clip oya uti ko sala ya kitoko makambo yango yo Donald yoka l'homme du Kremlin. On va encore essayer. Ah ouais, Israël Doudou. Bolingo tombandaki kaka biso mibale melelo ekomi ya misato akota na bajo ya lovango Donald. Le grand banquier Alvin Kaya. Bolingo tombandaki kaka biso mibale melelo ekomi ya misato akota na bajo ya lovango Donald yoka. Mon lieutenant Gaëtan na panzaki azalaki nango liseki nzoko nzalaki kabanzo boyanga yo profondeur yanga bolingo kabiwa pie Donald yoka ye onzo noni ekobe espoir nyonso natiaki na motema na ngai ese rebele ekomi nango le compteur ya makanisi mangaye yo bominga komboma Donald yoka nakanisaki succès na bolingo nzaka ezalaki matanga na carrière ya bolingo na ngai. Mon lieutenant nakanisaki succès na bolingo yo nzaka ezalaki matanga na carrière ya bolingo na ngai nakoloba na ya jo sama ya kobondela yo nakoloba na Claudie Mbemba alukela ngai yo oyo doze mwa moke mon capitaine Aurel Ongayolo yo to montenga ba sentiment na ba couche interne bolingo. Ouais, tozongi sur le plateau, to moni clip kitoko, félicitations, vraiment clip propre, ça va vraiment bien kitoko makasi. Sur quoi à propos ya eza le bon to single. Bon, il y a single à 5 titres. Ah, single à 5. Bon, donc rumba wana omoni wana to yembela gango Donald yoka l'homme du Kremlin. En tout cas za moto moko boye a soutenanga mingi. Ana ni moninga nanga en tout cas. Merci beaucoup Donald yoka l'homme du Kremlin. Bambo trop ici koza. Donc 5 titres bimisi de combien? Donc on a 5 titres to clipper na ni moko. Donc tikali 4 on a to clipper et puis donc awa nazozonga pour que finaliser makambo tout. Donc na minute so moto alingo bwak aye eza azana facilité au kota déjà na kati ya nzembo. Azana facilité azana facilité à contacter biso. On va contacter ngai donc tu as dédicace ou peut-être vous allez peine prêt à ça va clip ou peut va participer va chérir bien va jouer moko bien swag va linga za na clip
eza refele so balimba yaka neti soki alingi oparticipe na clip okofutisa mbongo te soki ana ye alingi yana bato mosusu alingaka te aleka na caméra mokili découvrir mais yana bato mosusu alingi yango ya passion na ye alingaka clip moko boye atourne clip moko boye bato bazotala ye aza donc bachéri ya bien bavrai dio bakobenga et puis bayeba travailler topui bastratégie après est ce que nzembo so obetelango mutu eza pande obeteli ndeko uti oloba wana Donald est ce que mutu mosusu soki ayepa sepelika na même nzembo wana osasi kondeni remix tonde po yala bato mosusu asepeli na nzembo nzembo vraiment fo bayembela ngango kaka ndenge eza kaka boye vraiment question wana eza bien mais eza mwa pasi omoni par rapport motolere apesaka lebo oyembelaka ye nzembo yana moto mosusu apesi yo image ya nzembo sujet nalingi orelate makambo na nga par exemple boye tu vois non donc yana ti vie na ye neti oyembi soit makambo nene carrière na ye soit histoire ne ozoyemba mais okozwa histoire wana te tiango chez moto mosusu so moto ali na ka bongo memele ba style même style mais quand même maloba faut changer soki te comme avec monotoni monotoni ko ça est-ce que ozo ba programme ni ozo na par studio bon programme toza nango événement il y a le 28 septembre tokozala tokosepelisa nani baamoureux de la bonne musique vraiment et puis tozolandela toujours studio puis na baclip orepetaka yo moko bio orepeta na baséance ya répétition oui nana baséance ya répétition na masa na réacteur solo brigado bachanteur de charme nana baninga ebele le taison d'animation grand animateur en tout cas grand animateur en tout cas na kotindelo ye bato baconfirme tindela biso ye vraiment botikele ka ton abwaka kaka bino bopose bakestion ebele te botikele ka ton abwaka kaka ok wana borepeta bajour nini bon mingi eza samedi par rapport na baoccupation mosusu donc mingi samedi na baprès-midi tokangama na mapa na mai de travailler mpona kogarder quand même forme yaka te ozala bamusicien moko boye wana lisolo oke studio wana lisolo faut toujours kotravailler pour moi énergie parce que voix mpe eza instrument faut kosoigner kango faut kopompe ke voix kotravailler so moto alingi azwa numéro na téléphone ouais numéro ya téléphone eza numéro eza 647 06 647 55 56 donc na bandeli lisusu 06 647 55 56 ya numéro moko simple wana en tout cas soko bengi pour le moment kozwana ninga moko kolo basimilo na téléphone te awa yo moko kota ba niveau que mata chombe komi kota mutu mususu wana kozwana ninga moko kozanga puisque tu as peine besoin il y a bateau bako ko apporter un plus non seulement financièrement mais conseil tu vois l'artiste félicitations faut que moi faut comment ça le style c'est très important donc la critique est important parce que pour ça on doit travailler le sous pour qu'elle évolue donc on a ce benginga ya olingi to okutana nanga OK donc comme na biso na suka télé zangonga toujours to lobaka télé zangonga wapi to kobwaka mabanga te mingi lelo artiste mtabora mabanga po so abwaka mabanga te mukolo chapeau akozwango vraiment mobudu pani ba artiste bazaso comme émission mutu muso somi li pap mutu muso somi ezala aussi c'est non mais c'est pour ça que vous avez produit bateau artiste à la moto bateau parce que artiste faut la staff ouais il a bateau on va soutenir normalement on est obligatoire artiste faut la entourage mon gars bien on est artiste so ka zana entourage bien inspiration bien puis donc vous en a bateau c'est-à-dire ba soutenir ko bazo soutenir ba projet bazo landa yo bazo ko forcer bazo peso force donc il y a très important on a na robanda nani na Donald Yoka l'homme du Kremlin Donald Yoka l'homme du Kremlin en tout cas rumba pour ça la giangwana bato bakende na YouTube donc Israël Doudou Kaka partout ils la TikTok Facebook c'est Israël Doudou va s'abonner na ba page va compte tout merci beaucoup Donald Yoka na pesi sur mbote na le sponsor officiel Carl Mbosa ya Belgia ati pour la marraine Carl Mbosa na pesi mbote na petit nanga le Durbog Deva petit nanga prêtre na bosani te Bratson Luemba Olomania ma 5 étoiles bazonzaka batubaka bwali ya ekenge donc staff nanga tout bana ITE bana Vival na pesi ba mbote ba général Ngoto de Panama leader toujours donc na pesi mbote na bandeko nanga tout vraiment ba ba landa kanga o ba soutenir kangai merci beaucoup vraiment merci na artiste vraiment ndingo répondre émission na biso
esali biso bien makasi ezala mbala suka te tokoyambaka yo lisusu surtout mingi balobi ticket eza déjà disponible ezotekama partout l'essentiel bobenga biso kaka na numéro wana base na biso balobaka oyo eza bureau na biso eza na King Park soko oyo wana chaque mardi jeudi okozwa baticket na yo artiste na opesi photo te na oleki na émission te benga biso topona bato te bato baleki na ebele benga biso toujours tokoyamba bino bosabone na Makia TV artiste événement oyo eza première édition ya passage obligé oyo esangisi baartiste et tout oyo eza présenter talent donc eza événement moko stratégique ya kolakisa quelque part ke na ngambo oyo mpe baartiste moko baza wana esenga botia bango ka bato mosusu bacomprendre te pourquoi tosala événement oyo eza mpona sentiment moko boye te taka événement totie droit d'entrée na consommation 1000 francs so ezaka événement moko boye tolukela ngo mbongo tolinga totia mai 2500 3000 mais totia 1000 fois pour que quelque part badécouvrir baartiste oyo bakoprester surtout bino bato lokola yo boso ozanga nayebi déjà PDG ntango olanda yo akolobalanga toujours ozanga te tokozala wana mpona tosepelisa baamoureux en tout cas toinvite bino boyaka massivement mpona boya kodécouvrir batalent en tout cas eza nango donc sikali kaka bino boprêter matoi baoreille na bino pour que boye sentir que oui pendant bandulisi baza donc mais nabosani moi deux personnes moko boye bango vraiment soki na bwaki te mobulu Jules Boa du désert moi na mayu ya 1000 solutions le vagabondage m'a dit toujours de mamaye toujours basengi eloko moko lisusu ingénieur na nsima lobi non ndaza bofo beta mo eloko asuka ingénieur alele eloko asuka ingénieur justice nazananga motuka yo moteur na ngai nazananga motuka na moteur na ngai cindelanga popista na lombanga kotalaka na ngai bébé mon amour lelo koki koseka na bolingo lobi olelie yokoki kolela na bolingo lobi oseke lelo koki koseka na bolingo lobi olelie yokoki kolela na bolingo lobi oseke ye dudu lidara koki oseka na bolingo lobi olelelelele bébé, mon amour, à suivre. Merci. Toujours. Mamba bien ça. Vraiment. À l'aise. Bon, s'abonner à Makia TV, tu le live nous trop. Ciao. Ah ouais, Israël Doudou. En tout cas, na bengi bandeko na ngai, bo s'abonner mingi na Makia TV. En tout cas, chaîne na bino yango ya kwa. Olandaka Makia TV, vous s'abonner pour promouvoir les jeunes talentueux. En tout cas, merci beaucoup. mingi ase moliso mboka mingi esprit David la star. Yo zakani nyango, ba vidéo no panzani par-ci par-là. Boliboye ba secret. Makia TV. Maman nanga mes frères sœurs, kabondo taunja TV wa. Na ebisi bino makambo za obeba na Congo Brazzaville. Ils ne sont pas au courant, ils sont au courant de rien. Siko nga kusha jeté na chabino ko. Na ebisi bino bo s'abonner na chaîne ezaka moko. Chaîne kangi Kinshasa, chaîne kangi Congo Brazzaville. Kabondo taunja TV wa. Yo ozotala ngotu na so chaîne ngo za nini? Yo moto otala ngo ningo s'abonner, ningo commenter. Ongo ba so chaîne ngo komo nini? Bo s'abonner na chaîne ka moko Makia TV. Kabondo taunja TV wa. Makia TV okoja makambo minene. Ongo baba histoire ya ba artiste comédien na biso. Ongo baba derby ya ba artiste na biso. Kota na Makia TV, okoza jamais déçu. En français aussi, vous serez jamais déçu. Avec son Altesse Maman Lobesso. Kabondo taunja TV wa. Babi aw, okoza jamais déçu. Tala. Kin Brazzaville aw. Kin na miki. Chaîne yaka moko Makia TV. Vous s'abonnez, vous partagez, vous commentaire, vous j'aime na bino wana. Yango dessin na biso toza. Yo mu dona mo problème mo zo lekila yo. Yo mo ebika makambo ezala par rapport à makambo art o boina. Moi li solo mo bo para. OK no beta mo ba mona ba peso ba conseil. OK
okeno musika te Makia TV yango nde kangi minute kaka mulongo wa bato basali ba chaîne mulongo pena ran pena basali pena mulongo nini tozowela ani babukanga lokolo nini o mama na yaki muta liboso tikanga émission aka moko chaîne aka moko Makia TV abi ado kuta ba vrai chéri lo kwa ngaize moliso mboka yo pe yaka na osila okeno musika te Makia TV yango nde kangi minute kaka mulongo wa bato basali ba chaîne mulongo pena ran pena basali pena mulongo nini tozowela ani babukanga lokolo nini o mama na yaki muta liboso tikanga émission aka moko chaîne aka moko Makia TV abi ado kuta ba vrai chéri lo kwa ngaize moliso mboka yo pe yaka na osila